Mbote mingi na balandi nyonso tu ya mltv.1.com. Donc lelo vraiment toujours la sabino image moko boye ya mawa pe pasi ba mama na biso ya Congo to ebite ba kosuka wapi ba mama bazo débrouiller ba boko la bana na bango ba nourrir ba famille ba difficulté sociale na bango. Mais lelo à la grande surprise na cadre musala ne to bande ko balade to ke chasser ba image komi côté ya sayo na cimetière ya sayo o ya kala to moni ba mama ba tumbi ba pine libanda ba mama ba longoli ba maputa ba mama ba lobi makambo esengaki ba lobate gouvernement na biso to yebite vraiment to kosuka boni o eza po simbisa président Eli na biso touche to yebite ba mama bazo réclamer que terrain na bango ba reteki yango donc plus de 10 fois bazo koteka yango puisque na 2012 ba tereki yango na Shoprite bakangaki yango ba mama belé ba réclamaki bazongisi yango. Meki to soana ba mama wana likamango zaki nini ba mama bazo réclamer que soit disant chef coutumier moko Guilin ya baumbu na bateki basangani balobi ke mabele na bango ba pesa bango balobi ke bateka mabele na bango ba mama pe bazana propriété ba reconnaître bi ke wana eza mabele na bango. Mais procédure ba kendra nango bongo te makambo esenga ke o avertir batu baye ba puisque bango bazo nourrir ba famille na bango bato tangisa bana na bango ba mama musu bazana baza ba veuve mibali ba kufa il y a de 20 ans passés déjà ba boko la ba na bango bazana cop musu ya ko salate à la grande surprise que dimanche ba mama ne ba kindra pour le sambo kozongo c'est dans mais bango matondi na oya sali pour na bango de lundi au dimanche ba yoka ke soit disant ba beti ba béton wana ba sali ba makambo ke o bateki yango bati ba policier ba mama ba loba ba boy ko loba o soit disant ke maloba ke chef coutume ko isi yango wana yango ba mama ba benga ki biso ke toya ba passer message na bango na ba continuer so ya mboka toza ko tonga te jusqu'à musala tozo loba puisque ba mama wana bazana passer ko kendete neti pasi na yo ki jeune mo azana ba 18 ans zo lela abike ndeko na ya kufa aza victime ba kuluna. Est-ce que yepe lisusu akufa lisusu kaka na mamba ba kuluna ndeko na sala imponi na ya sala kama bilanga na ye amitangisa. Mais lelo ekomi ke bateka terre wana yango alobi ke tolo bana bino ba autorité bino ba dirigeant ke akoma kuluna to bino bomo non malamu. Donc ça dit ma participer ma makasi na bakonzi na balandi nyonso ba kolanda mission oyo bakonzi na biso bomeka ko bolo bela biso moi si jo muki tozoye bate terre yango bateki yango gouvernement pe non ebimité accord wana epesa mi pa ya nani pour maman mo lobi ke soit disant que chef coutumier Guilin à comprendre que match comme on a souka nenge ba mesana ko sa de ba cop na bango na ba gouvernement oyo ute ko chité bango bi que non nenge ke par rapport à ça ba cop na bango baluka ba beta virunga et simbité yon ba maman ba réclamer toujours baza ko lela na kombo ya fachi parce que lela na kombo ya mwana na bango ba maman ba leli ke mwana na bango atale la bango likambo wana. Donc to senga na ndeko na biso na sima bilili atele biso bilili na to mona bino mo bomona mama live pour ya ko lobeleza te pour meka so bolobi ke ote bino bokoma ko loba bino mo bomona siko image nenge makambo eleki ne ba mama ba tumbi ba pine nenge ba mama ba lobi ezali pe pasi pe mawa bolanda ngo bino moko kwa ya fati ya kokota likale Sala pomba tu bazala
Hello, to bande ko kende service mais to moni ba maman na biso bazo réclamer mabele na bango soit disant que chef coutumier mutate ki yango Guilain ba maman bazo réclamer puisque sayo o ba maman basala bilanga wana baliaka wana to wana posa to yeba eza na problème nini mama expliquer biso no to yeba papa biso bana to vandi awa na bilanga awa neti ngai na sali 22 ans na sali 22 ans awa na mabele oyo mama gouverneur ezala bango tali biso te Guilain aye abotoli biso to banda gouverneur Kimbembe Mazunga akuta biso a mafuta nkoi akuta biso awa bakabaidi akuta biso a gouvernement Raga Kimbuta akuti biso a Guilain babuki déjà 5e fois o bangi babuka siko eza lokola 6e tour lobi dimanche to ya quitté to na posa to yeba maman est-ce que si réellement Guilain mutate ki yango po ezoleka na TV to na posa to yeba ezali Guilain na mukulu Guilain loba na mondenga koma na mirnae que l'état pesier 3 hectares akoma na mirnae lobi dimanche to zala quitté to kokuta bache ba borne ko banda awa tikuna pa oteka mapangu ndeto tomboki ba policier ba na kati sote le gouvernement ebi makambo wana gouvernement ne bimité ekoye bango ndeni ba policier ba kuna ba ebisi biso ke o eza gouvernement Kabila te et gouvernement Tshisekedi mutapesi bango ordre ba ko teka mapangu alors se fait to tomboki po chicha président na biso nyonso ndena rotina ba ko benga na biso na bilanga toke siko wa souci na bino zani souci na biso ezali batika biso to sala bilanga jour gouvernement ko zo disposition ko sala musala na ye aye a déloger biso lukeli biso place to ko tikele mabele place wana ezara place ya l'état to eza place ba pesa bino pona mamba bilanga ezali mabele ya l'état Guilain aza l'état te Guilain l'état te chef coutumier individu simple na ebiete ape musali bilanga lokwanga sima ape mobeti briki aye comme chef coutumier mukoni akomi chef coutumier mukoni lokwa Guilain lukaliwa na biso na kokata bilamba na minute oyo na tikali mutakala Guilain amoni makambo ba mona Guilain apesi ordre ke bino bosa su musala kuna te Guilain mutatinda makambo nyonso Guilain tsele komone Guilain tsele ye mutatinda makambo nyonso ai ngobila komone ouais maman papa ngana mama yo loba po mama za kanda mote na balandi nyonso tu tala mamuto kutela ngo na nzela dimanche beteka mabele dimanche baki lobi dimanche na 18h dimanche lobi na 18h becha ba borne soki mabeleza ya bango akoya na 18h poani aya na moyo ya l'acception mikanda na ke mikanda na nga gouvernement signé yango gouvernement na ne chepla na ne su place tegila alukande liwana biso papa ouais mbote papa intervention na zande ina makambo po doki ke Guilain soit disant to ana posa to yeba aza chef coutumier aza membre ya gouvernement to aza nani justement ndengo lobi azali chef coutumier azali chef coutumier ba umbu to ya banani ba umbu na bateke ba mela basala mela ba umbu teke alors sikoyo awa ndenge ezali awa biso toza ko sabilanga depuis plus de 18 ans awa toza silika papa alors papa tosali awa plus de 18 ans awa ndenge tosala bilanga awa tozali légalisé awa toza na statut toza pe na règlement d'ordre intérieur ministre de l'agriculture ayebi biso ministre à titre foncier ayebi biso alors toza sala musala légalement ba ministre wana bayaka awa na agriculture à titre foncier bayaka awa pe bayebisa biso ke coin ezali ya ba maraîcher parce que pelande tosala musala po tozo nourrir population alors lelo bateke umbu bamoni ke gouvernement ekomi mwa iki nanu ba ministre Tshisekedi to baseke ba liba profiter bateka avant gouvernement ebima justement ba liba profiter pour gouvernement Tshisekedi nanu ebimité mais liboso to ka ke bateka ngo pa choprat bateka ngo pa choprat gouvernement ya Kabila eye ebimisi choprat to tikali awa to sala musala awa papa bino sko bolesa kabana awa botangisa kabana awa sko suka na bino sko kozala boni sko solution ni bango ba trouver les bino papa tozo laisse mabota awa tozo tangisa bana tozo ko traiter ba maladie ya bana na biso moko awa ndenge ne biso plus de 18 ans lelo oso bango basali boye bakozongisa pe mokulu na mboka puisque awa ndenge tozali awa ezala kina bakulu na mususu banda osala ekulu na metogo twangaje bango bakomi bana kude mena biso basala musala alors lelo soki bango basali boye ekoluka désordre moko munene
malobano asuka ezali ni pona to annoncer na gouvernement bananga asuka ezali que l'état ndenge bango bazoloba que gouvernement oyo ezali ya kimbuta te alors bango balobi que gouvernement Tshisekedi ye est-ce que gouvernement Tshisekedi si bandi musala so ezali bati leso ba ministre Tshisekedi to gouverneur Tshisekedi ya so que awa eza souci ya biso te wana to kotosa puisque tozali batu mais oh bango sala ezali frauduleusement. Merci papa na ndeko na ngai yo longo lobani pona mambo ngai pe nga na lobani ngai mama na nga na papa na nga ba tangisa na bilanga ya solo wana ya solo siko nde mama na komo nani mama na nga komo ne mima papa na nga komo na okani siko nde ba longoli bango na musala bilanga nga siko na tanga ndeni senga na longa na nga classe na kene code na ben na zona ba bilete na na bima na nga ko malobani ni oyo koloba na bakonzi ya mboka ke intervention ni basela bino. Ah papa pardon. Bien intervention ni oyo sengi basalela yo. Bakonzi batela biso makambo yo. L'état ya tela no likambo. Vous mettez ça normalité. C'est normalité papa. Tolia ngana sona ko makuna simba chete. Polo bakanga ngai. Lona ko masiko na bakanga ngasiko. O mona papa. Merci pour ce message na mine komi na poko déjà balandi nyonso ba Rolanda yango. Mama oza ata parole mo ko lobeza te pona makambo. Na lo bakutu nini papa na ngambo puisque batemo killer makambo eza bino puisque bino bozo réclamer que soit disant que terrain na bino bateki yango bateka kango kaka bitu toyebi te bateka kango dimanche apo biso toyebi ke boteka toyebi ke gouvernement terrain kango liboso na Shoprite parce que bayaki kozongisa yango siko bateki yango pa banani bateki yango moumu bateki yango eza gile na mukulu eza terrain na bango te biso toyebi ke terrain l'état bango balobi ke eza terrain na bango to kosala nengo to lingi l'état wana ayo éclaircir biso toyebi ke ayo eza terrain l'état papa eza pas solution ezali awa l'état kitaka ka ayebisa biso po biso tosalaka bilanga awa l'état tika biso awa soki bayebi ke teresa bawumbu fale batika biso tosala bilanga biloko ezali kuna baye kotia baborne na bango lobi dimanche na 11 baborne ya kotonga po bateka balopango yango soki yo na tongo baborne na bango emonani te baye komenase bamamba kuna na kati ya solo wana donc seke foto koma na pe totala yango ndeko na ngai izule biso no image ba mama nde batumbi moto na nzela boye eza normal te tala pa makambango gouvernement to ebité ekosuka boni na mboka yango to ebité bakonzi na biso bozwa temps boloba na biso puisque to ebité donc tout est kopema mokonzi ya mboka luka hotel biso makambo donc bino mo bozolanda ba image yango bomoni lolenge nini ba mama baleli lolenge nini peuple congolais a réclamé pour la droit aux Isaïe moko. Balobi ke bango baza ba congolais na ba congolaise baza ne seka monsieur ko kende te tant que no misala sami na Congo te bango baza na place monsieur ko nourrir ba famille na bango te. J'espère que bino mo bomoni ezate ko te to montaki to lobaki te po ekomaka bongo ke bozoloba ba image yango wana eza comme témoin killer bino mo bomoni ne ba maman ba réclamer makambo na bango donc ba konzo pe ba kozwa temps balanda bilili oyo bozwa temps bo trouver pe ba maman na solution parce que ba maman na ba souffrir trop surtout ba jeune muso baza wana ba boyini bango ko sala kuluna neti place wana eza place mo neti biso to koli to bando beta ba shit wana to biki après cimetière et komaki bilanga ya ba maman on parle balongola mutu bongo te même kutu mutu na ndako so ngolonga ato sali mabe atambo no garantie sili ba pesa ka mutu préavis ba pesi 3 mois au s'apprêter au lokesika no mususu sko brusquement bongo maman aloni bandunda na bandunda ne sadi 3 semaines na mabele ebimi nanu kuta zui récolte na ngote yomba la moko ye mamoge mama pikola pour ba place mususu to moniki ba pikoli bandunda ba mama ba boki bandunda na bona banzela eza malamu te ba konza mboka boluka bo trouver vraiment ba mama na solution yelo peut tokosenga pe mingi na chef coutumier respect à trop to bomite mais tozo lobelande likambo ba maman bazo réclamer que bo trouver ba maman na solution soki bokote ka bambele na bino so des années bozoloba mais accord ba kindana ngo bongote accord ba vanda ka ba négocier te maman au moins sika o toza kote ka yango na sima mikolo eko ya boluka botikela biso mo sika to ba maman ba koyeba ke ate lolenge ni to ko sala pour na to tika sika oyo donc merci mingi na balandino so ba otiko landa biso bandeko na biso ya partout to bi ke bandeko muso bazana ba France ba Belgique ba Londres biso be maman na bino sala rawana singa pe koko langa pa sala rawana donc yango foma na betima c'était na makasi gouvernement boluka la koko langa na solution puisque aza déjà na ba âge à retraite donc plus de 79 ans azaki mutumo apema mais apemité aza kolokela toujours ba koko lolo na ye
eloko ya kolia en tout cas bakonza mboka na balandi bolandela biso makambo oyo quoi et trouver ba mama na solution. Merci mingi trop tokobosana te baya biso pe oyo bazalaka na biso toyebi ke lelo eza sujet ya kosekati eza sujet moko vraiment stressant pour na ba mama wana. Donc ceux qui tokopesa moi mbote vite fait na bandeko no surtout ba olanda biso ba yangai nde to so baka base puisque sans base moyen makambo eza déjà des base na ya Londres mama na ngamo mama malekama ange noir yeso luki aigle noir plutôt soko luki na molili rozoete mais yenda ko mona puisque ya vanda ali kolo ya ba colline quoi mama na ngamoko Angèle Avos et maman Julie Nzumba Polo, maman Blaise Géry, maman Mété, maman présidente et président Richard Bazungana et Keta Mendanga Masananga Indeko da moi-même nabi ki tolobela sou makambango quoi. Donc na bosani pété Rama Kafumba, Christelle Bafosette Kwenda Vutuka nabi ki tozala Lisa Kalume de moi-même ya parlé na bosani te bandeko nga ya Suisse tout bazolanda ngai Yannick Mutombo New Châtel quoi yo yebi ndeko ya Axel Mutombo ndeko ya Jos Mutombo ndeko ya venanga Blaise depuis LSC Blaise Mutombo et ser nanga moko ya kala ser nanga wapisa nga bazolosi na ser nanga Gets Mutombo na kota ba Paris wana na kobosa na te vraiment massa nanga moko Merlin Zouma ami de l'école ami d'enfance Merlin Zouma grand noko toujours attitude quoi et Audrey Minator na bossa te fait RDC Lorette Compressor bébé secret depuis Bruxelles quoi bébé secret depuis Bruxelles maman Lamata pour na tout ce que ça Jean Silelo le véritable carte illimitée Héritier Louvumbo, Gauche Magique, Les Mamabidi, Patrick Mbombo, Platini Le Zolo, Papando, Diesila, Motemaya, Morgan, H4 de la presse, merci Nabalandino surtout, à suivre. Jansi Lelo, les cartes illimitées, Nazakolela, Jansi, la carte illimitée, Jansi Lelo, Babenga Basangana quoi. Bye bye Nabandeko to Balandi Biso, bisous, bye. Original.